On a problème dans la communauté, il faut que tu first aid. Moto la malaise, il faut que tant que moni bongo, faut que comment que tu balo la moto, que si moto ko massage na moto ça va bien. Bonjour, bonsoir, mbote na bino nyonso to ba famille à Hope. J'espère que vous allez bien abonné nzambe. Ngai a pe nazali bien die notre pe nzamba lola azobatela. Merci na bino nyonso to ndenge bozongi susu liboso na ngai. Soki ezali mbana liboso olandanga kombo nanga ezali Anita Mavita double star. Nazali présente na présentaka émission oyo ya Anita Mavita show. Please ba famille na ngai awa na sengaka pardon, aidez-moi, partagez, likez, s'abonner. Telanga moi j'aime, baki selanga moi un libonné, yangone pesaranga ba courage, yangone emotivaranga makasi, nazonga lisusu liboso. Ane konanga na video ya lelo na ye ngana binoto landa explication to yoka cause ya liwa ya ndeko na biso Dolax Biancourt. Batu bazalaki wana boyoka explication to yoka eloko nini salamaki cause ya liwa na ye ezalaki nini. En tout cas esali passe makasi ba famille ya koyoka ndenge ndeko na biso mobala kufeli esali vraiment passe makasi. Mena okende musika te avana kota na meka koloba moi témoignage mukie pona Dolax. Dolax azaki vraiment kam azaki pena garçon moko bien asola pena très bien. Na yeba ki Dolax na kota ba Eastern ba Barking ba Dagena ba côté kuna. Donc ngai nde boyebe na bato pe boyebi ngai na banda va na Leytonstone mais na tambola Petro na Londres. Donc ndo kende pe na ba Barking na ba Dagena na ba Eastern na ba na tambola vraiment quoi. Ba côté na yebelaka dollar yebelaka Dolax ba côté kuna. Donc Dolax azaki garçon moko pona ngai azaki bena bien azaki gentil assez kaka. Dolax atozo yebisi mamba se atozo yebisi maman boy ya se kaka. Jour suka ona solara na Dolax ba seré oyo na bandaye ko sala life mona zaka problème mona zaki na ndeko mona communauté tant na ngana bando sa life ona Dolax abenga na Facebook ebsinga sister na ebelo boyete chana se na meka ko expliquer problème mona ndenge zalaki a comprendre ki jour suka na sola ki ne yangwana na oloba te ke polo kwa Dolax akufi. Dolax azaki garçon azaki très gentil azaki pena friendly azaki bien na batu nyonso tu. Jamais na mona Dolax na leka esa na pese mbote. Jamais Dolax a mona nga aleka nga sanga apesa nga mbote. Abande ko zang sanga mbote te to ande ko pesa na bambote mais likambo kamwa Dolax lelo atiki biso. Yanga ba famille na nga okende musika te na otika tolanda explication. Tolanda explication to yeba cause ya liwa ya Dolax esali mawa pepa. Na président Lino mais quand c'est que ce moi mukena nous batu mingi ba comprendre vraie cause ya liwa ya ndeko na biso Dolax mais quand c'est que ce na nous akufeli nini abelaki ou bien comment. Bon, on est Dolax abilité. Dolax alaki ce que toi Ernie toza Zlatan. 18h44 Dolax hier 18h44 zalaki. Dolax a sali malaise à 4h du matin. Pour azali na salon pas bienvenu. Tant au commis na place na adresse na kuti bienvenue salon. Alors bien la biso que Dolax a la qui dans salon na tiba iner balaki na tiblo. Absi bien OK bo solo là bo soana ko soana te ya mabe ko soana moza ki ya distinction wa so adinga la ba bala mai ba zonginda ko bengi bona 1h21 19h bengi bon option que bo kominda ko ba se wa kominda ko et ça là que ay bon boza calme banini moto a foutre la pas Dolax aza école nini aza somalienne alors que na ba 3h30 ba solo là Dolax ba solo na tiblo ba solo ba calme on a 4h moi quiet na 4h du matin et ça là que tiblo na biki na 4h on a ya la mané ba soso na ye na ba frites Dolax a joué à Tchemutuna canapé sofa et ça là qui tant que Tchemutuna canapé après 10 minutes à mon qui mon amai a on inganate
ndenge babengaka yuma yo lamuka olali mpo na nini abi amoni ke ya bouger te asibi mutu na ye amoni ke ya malili mais omoni nde tozalaka boye ya très important ba oyo beka first aid omoni massage oyo elaka faut omasse so mutu azwi problème ça va so mutu omoni er moto na problème na communauté faut toyebaka oyo abengaka first aid mutu akosala malaise before oyeba tongo moni bongo faut yeba comment koyeba ko balola moto ko si moto ko massage na moto ça vraiment bien mais cible pe alela ba makamnai ay beng na été mona batu comprendre absi garçon fout les pas na biki na moni mutranga za malili et ça là que taka moni ga malili garçon na bibi la chambre abi faut la ambulance ambulance sanga ye ba meki ko réanimer Abino, il passe away. Donc, à ça. Vraiment. Na yoseka bandeko nyonso totikali awa soza na likambo oza un problème de santé zo tungsa yebisaka biso to se mobiliser tant oza vivant nyonso to sala to za to komona te vraiment kenzambe asuma communauté na biso tozonga toujours ensemble pour te bande ko eza challenge vraiment makasi na début de l'année to comme plus que bato ebele bakufi mais condoléances à ma famille na biso nyo tozawa ensemble. Famille nangai biso sorti kolanda explication ya tonton na biso ba pesa ki na bateau bazala ki présent tango Dolax akufaki. Ya komona ke ba moni muninga aope malisusu te. Ba la museka ka basala ki na bango eloko te malgré ça ba benga ki ambulance. Nazo condamné tonton na biso tebe nazo condamné bateau bazala ki na ye wana te poke o akufi likolo ya erreur na bango te peut-être ba yeba ki lo ni te fo basala ou bien bazala ki na ba panique ko banga mutu to zaki na minutes o eloko ekomeleli bon ya mwana moni basala ki eloko te. Mais comment soki basalaki quelque chose atan zamba lobaki ke Dolax alingaka kufa balinga ba baksieta mwa désert ditane loko basalaki mais loko basalaki yango te yango moniti ambulance yaki bakoki kozongusa so Dolax te po balekisaki déjà air soki zalindeti Dolax na moment na zaki ke a collapse a perdre de connaissance azo pema lisusu te ndinga bande koloba su wana soki loko bongo soki salameli mutu ko paniquer te soko za yo moko il faut benga ambulance ote na live speaker oyebisi bango ke naza na mutu na mabele as someone collapse there's no sign of life but I don't know what to do do bengi bango esi bango ke naza na mutu moko awa a piqué crise bia sali malaise mais azo pema te signe ya vie ezate mais na yebi eloko ni te fona sala ambulance akoyede ko biso ni fo sala soki motaza na kiti eloko ni fale bo sala bo zuye bo kwesi na se mais bo protéger mutu na ye po abeta na mutu te aya zo so problème na mutu te bo boaki na se eloko ni fo banda ko sala ndeko nanga o bandi moment ko sala CPR o biso to bengaka na français o bandi ko réanimer ye o bandi ko sala chest compression tango bolekisi air bosali na bino eloko te tango ambulance akoya ambulance atakuta meki ko sala CPR meki ko zongise na vie ameki ko sala ameki ko réanimer ye ndeko wana akozala pe na chance ya kozonga lisusu te po RC lekaki balekisaka minute te yango no moni lokola bino bosalaki eloko te ezate ke bato bazalaki na bayeba ko sala te peut-être bayeba ko sala mais bazalaki na ba panique ba bosani ke faye basa eloko wana mais na sepe eloko tonton na biso alobi ke bato belé na communauté na biso bayebi ko sala eloko yo te eza makambo moko pena mamba soni po mundele ata nyonso to na mundela la kisaka na mbwa ndenge nini ko sa CPR ndenge nini okoko réanimer mutu soki mutu akufi ou bien mutu collapse bien mutu sali malaise mais ko kamwa bandeko na biso belé na communauté bayebi te ba famille na ngai boye to ko save bato ndenge nini c'est que bato babanda okufa na bon kaka boye
na yebi susu ndeko na biso moko mwasa kufa kala yepa kufa ka bongo akindaka na shop na camarade ne kosombe loko akwei na place camarade na wana benga ta ambulance camarade ne abanda ta ko sala abanda ta ko réanimer abanda ta ko sala CPR camarade na banda ko benga batu na phone nanzana mutu bo akwei te batu batonda na avakutu ambulance eya l'état ambulance ezo po bata shop nde babenga ki ambulance tant baeba meka ndeko mwasi wana azonga kite akufaki likambo esalama eso na fete mona otanga komba famille wana te mama moko na fete ya mariage ya mwana bango akweyaki biso nyonso to communauté ba biso so parti ya ndambu communauté to telemaki tokende ko saba CPA tokende ko réanimer to salaki vraiment oyo esengaki to sala po mama na biso wana ndeko na biso ya mwasi azonga na vie mais lokola nzambe alobaki azonga te nzamba tike mama na kufaki tangu ambulance yaki ambulance félicitaki biso lobi wow na communauté na bino vraiment bravo bo sali musala ya malamu mais to biso pe to meki azongi te mais quand même moni to salaki quelque chose ezate que to vandeka be to tala to ze l'ambulance te il faut otelema o sala sans fin po oyede mutu wana azonga na kaka te kolela esala eloko te soko temi muninga ko ibo yozo lelo zo paniquer ozo aider te azonga na vite a okende telema banda ko réanimer banda ko sala chest compression sala taka na désolé des problèmes de l'essentiel yozo sala kaka quelque chose benga ambulance soki mutazana bo benga ambulance yo moko na fani benga ko paniquer te mais komona batu misusu moni mutakufi yo bandi kolelo bandi ko benga batu na fone za quand même gentité na lobite ke na communauté na biso batu nyonso bayebite oui batu bayebi ponga mona sala place likambo ne salama na mona pena na communauté na biso na batu bazaye ba nurse te na batu bazaye ki ba docteur te ba kota ki makambo vraiment to salera musala bien et loko tozo linga na communauté na biso ya ngwana bandeko na nga basi bandeko na nga mibali bo tele ma place bozali place ozali moko au continent internet au beti ndenge nini basalaka CPR eko bimisela o video papa atala kango yekola yango na ndako na yo botala ngona bana na bino po lobi to yebite okozela potika lepe na mwana na ndako betikeke na mwasi na yo betikeke na mutu eloko ne salami yo ko benga ka ambulance oui il faut benga ambulance mais faut sala quelque chose faut yeba déjà loko ni faut sala first before ambulance ya pour parce que mutu akufa mutako bika te soka na bika ko bika na ye mais azana chance ya kokufa soki yo obandi ko selo kana opese chance ya vie ba famille ezana internet mundela facilité na makambo mundela tela biso na internet kende ko yekola te na pesa pe conseil na ndeko nanga moko boy ozo landanga na minute oyo bandeko nanga biso sto yebi tango to komaka mikolo nzoto na biso ekoma ko permettre ba maladie ndenge na ndenge to kende ba 30 to kende ba 40 to ke ba 50 ba 60 bandeko nanga docteur alugara mutamaladi te mutamaladi nde talukara docteur yekola keke kutana docteur na ona GP na yo senga ye loba na ye ozana besoin au sala examen général o checker pena nzoto na yo mobimba senga ye loba na ye ozana besoin au sala examen ya makila full blood test ba checker vraiment nyoso tu ya yo bande konanga mususu na communauté et si ba développer tension et si ba développer diabète bango moko ba yebi pete et si ba développer maladie belebe bango moko pe ba yebi te mukolo mususu ka bomona ayoki mutu pasi akika na hôpital bwe ba kende kotala bwe sa komaki na tension sa komaki na diabète eza quand même gentité na zolo bateke soko zo checker biloko ana ozo checker biloko ana te okufa mais soko cheka ngo okufa te biso nsuto okufa docteur okufa nurse okufa pasteur okufa mais eza quand même bien oyebaka soki par exemple au développer déjà malade ndenge na ndenge soki bakango avant oza la chance belé ozo traitement avant ke bakango na maladie moko et commis déjà na stage asuka eza quand même
gentité ba famille na ngai yangwana nazo ko bonde la bino nazo yatake ndeko no amwasi pardon ndeko na place ozali telema yekola kokende kokuta na docteur na yo somba machine ya tension somba blood pressure machine ya tension zala nango na ndako somba machine oyo bacheka kotala ka sucre na yo please somba chango na ndako atozala na tension te atozala no muta diabete te ndeko na nga somba cha yango nanda nazolo bateke ndeko na biso Dolax azalaki na maladi non lobi yango te mais na pesika advice na biso nyonso tuto banda contrôler ba santé na biso somba chango na ndako eza bien ocheka ka tension na yo ocheka ka sucre na yo soko monango eza normal te eza up and down ezo changer eza pena eza fixe te eza stable te okoke ne peut pas docteur na yo expliquer te ngana cheka mais monango eza pena bien te docteur a oloka yebela sala ba examen makila ba examen bebe ba yeba soki déjà au développa tension ou bien au développa déjà diabète au moni quand même ba yeba ngo avant mais soki yo chekaka te jour ba yeba ke ozara nango déjà batio na kisi yebaka bato nyonso to ba babela ba tension ba mela ba kisi bato so bazana baza bata diabète ba mela ba kisi on ba pesa ka bango eza juste pour e contrôler yango ezala te po silisa yango mutu deja si soko bela la tension za na diabète soko za mutu mela on déjà kisi yebaka eza po silisa yango te eza ka juste pour e contrôler yango dasida otikali nango e komi maladi na yo ya vie na yo komi no muta diabète o komi no na tension no ya libela do ba kisi wana e silisa yango te na mona mutu moko te ke esila rate etikali ya yo yango eza bien ko cheka ka pomi yebela ngo avant soko déjà koma mutu wana na ebandeli wana o traitement wana ko sila mais yo o cheka ka te omona otikali nango ba famille to somba biloko wana to cha to bosana te ndenge toza ko to melaka ba alcool bato musu ba simokaka bato musu ba fimaka ba biloko wana nyonso to alcool ya moment déjà mabe alcool ko détruire santé na yo ko fumer ko mela ba cigarette ko mela soki banini eza pe mabe to biloko nyonso to wana eza mabe yango siko lokola to melaka ba biloko wana yango to linga nyonso to kenda ko cheke banzoto na biso poto wena nga ya mibale ou bien advice ya mibale na lina pesa ndeko moko ozolanda nga na minute oyo soko yebi ozalaka na poto yo moko ozalaka na ndeko te pena ndeko no pena ya makila mwana mama no be mwana tata mwasi na ndeko na nga sala effort bengisa mutu na poto atako to balobi poto ebebi esimbaka lisute ndeko na nga cha mutu ata ba melio ba mbongo combien de fois cha mutu soko sali na mutu moko na famille na no defo esimbi te changer mutu mususu ndeko na nga ko vivre na poto yo moko te ata balobi yo bato balinga soko bengisa bato te po soko bengisi akokoma enemi na robotolo mwasa robotolo mobali ndeko na nga bosana makambo wana bengisa ye kaka ata bokomi binemi aza ndeko na lelo soki problème ezuyo akoya ko aider ndeko na ngai ba mabala oyo tozobala na poto awa basi misusu ba mitema mabe mibali misusu ba mitema mabe bazolinga basi misusu bazolinga mibali pona intérêt soka aza na mbongo aza na bonne santé mibali misusu bazolinga basi misusu pona intérêt soki aza bien aza na bonne santé mais lelo soko ozi problème ou bien osali accident ou bien ozi problème moko oza su na mbongo te mwasi wana ako maltraité yo mwasi wana ako abuse yo mobali wana ako maltraité yo mobali wana ako abuse yo akozala na yo bien ta mokolo moko te ko dépendre na ba camarade te ba camarade ko na moment moko boy ba kozana limite ba kozana access te ba kozana moyen te ya ko edo na katanda ko place ko zala po mwasi wana akoloba boya bande ko na ete donc bokozana droit te ya ko telema ya ko bundela ndeko wana po poto mutu mutaza busy azana makambo na o azosala pe likolo nango alingi na ete ke ekoma police ya ba kete ba bande ko na merci na bino surtout bobande kolanda ngai die notre pe nzamba lola abatela bino
une fois encore, non, c'est please, boy, de beau partager, peut-être Marambo na lobby, awa, bien li solo, ya ndeko na biso, Dolax, eko la mousse esprit ya mutumoko, eko sunga pe mutumoko, oazana ndako, donc mes condoléances na ba famille, surtout ya Dolax, donc tozana bino ensemble, donc nzamba lola azoka lokumu, molimo ya ndeko na biso Dolax, epe manakimia. Merci na bino, surtout, die notre pe nzamba lola abate la bino, tomonani na vidéo nanga yasika. Bisous, bisous. Bye. Condoléances, encourage. En tout cas, bon, tongo lelo de Télémi, na news mora mabe, moi leki nanga petit nanga ya famille, atiki biso, ezaki facilité. Donc news on ndenge yeli, esali mabe makasi. Pona ndima ete azalaki ne bien, donc quand ndeko zaboye, azalaki ne bien eloko moko te. Que auto kata sine maladi ba bengi ote de là ça à l'hôpital et l'autre donc lui va brisque ou jamais mutakwa ko s'attendre est-ce qu'il y a un problème te yo sola ina est-ce que bela quitté ou bien bon ngana mona ki dernièrement il y a un salon fait ça là 2 jours avant donc entre mercredi jeudi ou mercredi ouais voilà ayaki vient ni ngabi ça va on est nous obé ngate ngabi petit traka ba boulot ba busy ba nini mais tous toujours ensemble aux famille. Abi bon, azayi pe pressé pour anoke musala. Pour quand ndenge za na habitude na ye, soka utinda kuna ye, alera liboso awa. Soka komi to vani mo muke anatana zela air na ya boulot so ekoki. Après ça ni na kei. Yango pe nzo ngande za ye jour suka oyo ke il fallait to mona na yango na. Sange biso to yeba to abata mukeli. Mais lione eza benza choc. Choc makasi. Babenga na lelo na ba 9h nazai kuna lali na mo tibla obe yanga zo ganga o vie andi oza wa biyaka dollars akufi akufa ndeni ngaka se ondege za ba black ngana mwasi nanga tozaki étonné donc il fallait to comme sur place na scène to confirmer ces mamba tibla zo benga ya solo to za ndeni nande to comme sur place na mati na mo ebena nzota ya legi nanga pour azab na legi nanga partout présenter nga o vie nanga donc oyeko aloba nga za vie na kuti ya famille donc yeko leka mais nzamba zoka lokumu et dans nzela na biso tout. Merci vieille, courage. Merci vraiment. Wow. Toi na man of God, hein? Le pasteur John Ngela oyo soto vandia wa to supporter nous jouons quoi les biso mutazo pesa so moi makasi moi parole moi nini azali responsable à gérer l'église à monene na mboko yo atiki ba responsabilité na e aye na place oyo et là on a séparé na e pasteur John Ngela ya kabula kati ke o batumako kuna ba melaka ba boki ngana otia makolo te rien ya ya rapenya côté singa liloba fouez loba ma côté ya kitaka pour Jésus pas za bongo Jésus ya pona aya pona ba sainté. OK. Donc c'est ça, le pasteur John Ngela, retour à la parole. Bonsoir. Bonsoir, vraiment, bonsoir. Patrick, ça va? C'est plus vraiment, ils ont passé, ta sangwe yaki, nazala ki tento banda kiltiboy, na bengi, master nanga Elvis Kilola, babsinga ki tozana nzela ki otala ba Elvis Dola ki sakufi. Antoa, soki mutu so ate yaki tenga ngana kokate. Et toucher ngamakai parce que tukutana ke derma na matanga ya Blaise Tan kufaki na mse vendeni mon cher baranga na kuma passer lingo ya existe albité dimanche na koya na ya pena madame mais na moni vraiment masaranga ezate tano ki sangwana vraiment et troubling ngamakasi et trouver ngamaka masaranga tana bana east awa tanto na Stratford donc tous années de temps en temps et puis garçon très respect donc Motemeza pasné naza ozokana uto père de vie flori père de susu masa oyo vraiment en tout cas naza imaloba koloba vraiment na yoseka bandeko nyonso totikali awa soza na likambo oza un problème de santé zotungisa yebisaka biso to se mobiliser tant oza vivant nyonso to sala to za to komona te vraiment que nzambe asunga communauté na biso tozonga toujours ensemble. Pour te vendre challenge vraiment makasi na début de l'année to comme plus que bato ebele ba kufi mais condoléances na ma famille na biso ni tozawa
tous ensemble. Merci man of God. Nasira présence na sali biso bien. Moi liloba, moi nini sali vraiment bien. Na ba responsabilité aux anango quand même on ningi ko zala ko partager moment on a biso na ndeko po yo baki bien en tout cas nzamba za na yo nasir programme tine mambeke ne tous ensemble. Tous ensemble vraiment tous wana pour ko mobiliser biso moto kunda master na biso ba contribution ko pesa mawa na yoki ba programme so ezali awa o pesa tout ça là tout contribuer ndeko na biso to kuna ndo biso on air parce que azali mutu mo akimia bon na yebite na po ba tebe ba so mutu akufi ba yokumsa mais bana to fan na et to tiko zo problème na été vraiment c'est un garçon cool vraiment azali cool vraiment nzambe azo le comme na nyonso vraiment. Merci man of God, thank you. Ouais, c'est ça. Tout ça na ya Ibra au pazana liloba président Ibrahim il est pas parmi bami il y a ndeko na biso Dolax. Bonsoir et courage. Bonsoir. Donc tu as un souci to sangani na kata salon andi ya pona olela masa na biso Dolax c'est bien. Ye pena la masa na ngana kuta na London o to kangane mutaliboso. Ba Dolax pena mutunanga. Donc to za pena biso tout na bolingo. Tolobaka toyoka na raté mais toyoka na ratanga likambo. Nzoka na tanga likambo pete toyoka naka. Donc ibana pesa tango biso nyos tozolela. Dolax bien ko za moko na biso. Dolax bien ko na ba Londres ba ebia za musicien. Wana za premier musicien na ngana Londres na kata Londres na sens nene. Dolax pa comme musicien abanda ngona ndaku nanga. Guitariste nanga petit nanga Robert Mbala yemta nando yebisa yeke betaka boye po ya yemba. Donc wana za pena na barking Dolax aza yanga. Pesa tango mbezolela et même maman Charlotte Pigeon toza pena président na biso aya mbala matete donc biso tout vraiment kata pesa tango tozolela e na yebi peke yo mo pe Patrick Madika na ya Ilunga Justin Ilunga do tozolela pena Dolax c'est bien ko na jeune kanga biso to partager to yeba ndenge idée zo kende mais na tikeli président na ya kanga nde ba oloba to ebande. Merci vraiment, merci to. Bonsoir et courage président. Bonsoir Patrick Madi. Yo yebaginde ko na biso Dolax relation ni bozaki na ngona e wana mwana nanga tant que président bana matete. En tout cas massa nanga Patrick Mbu tant abenga na tongo abi Dolax akufi. En tout cas natika nyonso po esali pasi wana pena mwana kati na biso kati ya communauté na biso yango bato baza surpite ndenge bamoni bato ebele balandi ye toye sur place wana na micro ya Patrick. En tout cas commentaire ezate muninga nanga abenginga nezitaki te asalinga pasi mais tokunda en honneur. Merci. Micro na yo ezanga ndenge bandi lelo et continuer ti na suka. Obligé. Ti na suka. Merci. Thank you. Tozu ya Ilou. Azape parmi bateau yo. Azaka trop na tozaki ne trop na ndeko na biso Dolax. Ayebaki bien personnellement. Ya Ilou na habité news et comme la que na air nini. Mais quand réaction nous a nini. Bon réaction en tout cas ils appellent passi. Na regret makasi. Donc news ndenge la kingai depuis tongo 8h ba benga ngai petit frère nanga Dolax akufi. En tout cas na regret moko makasi. Azali petit frère nanga propre. Donc banda na mboka oyo tozala na ye. Donc news opena en azakango. Donc on a perdre pena pire petit nanga famille Dolax biako. Donc on a regret makasi. Donc yangona tozo sengaka nzambe ayamba molimo na kimia mais petit Dolax azaki bien na moto nyonso azaki na problème te yango moni lelo pena toza mobiliser tozo ko sala ba réunion pour no bandenge to ko sala programme makamba funéraire ya Dolax. Donc tozali ko lela donc biso nyonso na basi na bana ba avec Dolax bazo ko lela toujours. Donc courage à Ilou. Donc